Saratola TV. T'as dit, belle vie ko benga matin, midi, soir. Makambaya Gabi o. Ponga lingana ngo suwana ba comédien te. Deya ba panzanga sango na be banana batuna lingana nga pe kozana ba relation na batute. Abandi ko benga nga saratika. Tellement ba appelle leki. T'as dit banga nzambe. Tokendaka prière to sambela to tambola na mitukana nga na yo. Lelo. Nga, eza lelo te, mais ça li so 3 ou 4 jours yango. Na tie numéro à Bellevue api. Tu l'as bloqué. Saratola TV. Batu awa tozo mona sila ninga zo sekwisa na batu bakufa. Na mutu ye moko lelo ayeko découvrir, ayeko faire découvrir biso kaza ma chérie mon frère. Tu as découvert l'identité de ezo bima lelo. Na yeko tadi na kanitaka na zalaka la cheveux blé. Nzoka la pe la ma chérie mon frère. Cheveux blé de l'eau. Saratola TV. Batu bazo luka peshanga mtatinda nga yangwa pekisinga na yoki. Poza mitema mabe. Si la zotinda batu bafinga batu matin midi soir, si la salle est pekisa. Saratola TV. Ya boni koko sa ba Abakuk makasi ba Abakuk ba na posa matière ya PD Kevin. Ba Abakuk ba na posa matière ya tshela biso ba audio a Diego. Ya tshela biso ba conversation, tshela biso ba capture na bino ndenge makambo bande ko sala ya matise internet pesa matière. Ba Abakuk ba olela si la zara na mutala ka boy mutolongola zate ya lingo changer matière na zawana. Saratola TV. Donc na yako comprendre lo moko ti ba finga peshanga. Ba ebi force peshanga. Ba ebi ba qualité peshanga ke peshanga solo lo ba chap na mutu na YouTube anya taba film solo. Si la koti na sama bele akunda mi tozipi. Tozipi to chena lindalala mbala moto bandi oyemba. Ma ono moni. Saratola TV. Omoni ndengo zawana wa mukolo ozape mayele me air moko soki muntu alinga finga mutakoma azoba. So epe mutu anakanda koma azoba na ebite msoza ozaina kanda peka maiko mikitoko kupa ngwe bongsiona ozongisinga mda ya Gabi wana o ya la di miyembe na zongi peza kuna. Ya la di. Ya Gabi. Ya Gabi za sura yere pa Félix waze kwa. Ya la di miyembe mabanga ilo upamba. Gabriela za star. Tadi. À l'époque. Gabi a continué répertoire ya waze kwa. Nga bunda bitumba na yeso kona bunda bitumba na tête de la funa pona ya Gabi. Saratola TV. Mopesha Nayoki aya. Lokwa yo za ndenge mona ya Gabi, moyena manke bidomba le respect. Izati so na manke ya lokana na manke yo. Donc fona talaka na misu. Saratola TV. Donc sope na lingaka na supporter ka ba propos na e. Très bien. Mais ba erreur na supporter te ya Gabi. Moni ba propos na onyo solo ba rapport na batu. Nga supporter ngo yango na yaka okotelo. Na yaka okotelo na supporter ngo ba utolo ba makamune ya wao ba pesa e sanction nga kotela ki. O telemela ki makasi. Ozo comprendre. Donc nga na supporter ka mais ko ya ko sala ba erreur na media ya buzoba. Na ozongi sona raison. Saratola TV, la chaîne qui assure, Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandi à Top Media Télévision, Bandeko Balandi à Saratola Télévision, Mbote Nabino, ba Ndeko, ba Mama, ba Papa. Il est temps de vous informer, Oezalaka 3 Nabino, de voir na Ngai, na Mama Saratola, Kosa Nabino Moussala Ndenge Bolingaka. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de représenter encore une fois cette émission Oyo. En tout cas, Ursule Peshanga sera au rendez-vous aujourd'hui. Maman Gabriel aussi sera
au rendez-vous aujourd'hui. Par rapport, il y a Oignon sur Ezokolekana Internet. Par rapport, il y a le message, il y a maman Ursule Péchanga, maman Sarah Adifisa qui a sur la place publique, na étali dossier, il y a maman Gabriel. Nous avons vu des émissionnettes, Kosalema, nous avons vu Batuko traiter en Andenge Nyonso. Mais nous voulons juste ici éclaircir les gens, informer les gens pour leur dire que nous devons sortir Nababiloko ezali natina te ezali bosoto parce que tozali natina na yangote bandeko balandi bozo attend vraiment bozo pena kiti ya ofanda ba congolais nyonso poto lukato landa émission o na bokebi. Nous savons que analyse na biso o to salaka awa c'est pas tout le monde a ko sepela na yango, c'est pas tout le monde oyo a kozala de même avis que biso. Mais nous faisons justement pour nous informer bino comme mela bino makambo bolingaka mingi bandeko balandi ya Top Media et puis il y a maman Sarah télévision. J'informe na bandeko nyonso ya famille Libota opération 10 partage déjà et bandaki filmé et kotaki lobby Kin Makambo et Kotaki Lobby opération 10 partages par jour. Mama Sarah a lancé qui n'a pas ndeko ezaka pour la famille Libota te ba comédien nyonso ba congolais nyonso ba yebolinga théâtre au côté na chaîne ya ndeko na yo Belvi Kondi bisika Kin Makambo ezo koleka kuna filme wana ozui au partager soki pe outi mosala temps ezate olali mwandambo avant obandotala ozui vidéo no au partager ngo e pa baninga na yo liker et puis au commenter et kozala elo kwa malamu. Nous vous signalons déjà na kanisi ndekonanga Josué Azotie la biso moi ba image na likolo lorsque donc je suis en train de parler que maman Dinana DD télévision wana bozomona ambiance ya tournage na yé pour vous signifier que bo kilalo kondo très bientôt ezozala na DD télévision, allez vous abonner. En tout cas, je vois la présence il y a maman Top namoni ba présence il y a bato belé bazawana, c'est ça que nous voulons. Bomoni awa na Kin Makambo, il y a la présence de maman Dinana, il y a la présence il y a bandeko belé na ba Melissa na Kati. En tout cas, mélange wana nde tozana ngo besoin ba comédien na biso ba sangani bazo sala do quelque chose il y a kitoko yango peto moni kuna maman Top à qui peut quoi apporter un plus na et pas yande connaît maman Dinana boza la brancher bandeko balandi bokozala dessus tes émissions ezolinga e banda ah je souhaite aux nos transition oyo il y a Kin Makambo et puis on se retrouve tout justement après pour na côté la bino maman Sarah Tola. Merci. Sarah Tola TV. Moi, s'il te plaît. 2 semaines c'est bon, non? S'il te plaît, je te paie dans 2 semaines. Pupus, ça va chaud. Maman, je te rappelle s'il te plaît. Hein. S'il te plaît. Je vais faire où? Chérie, je préfère aujourd'hui faire de l'autre côté là parce que cet angle, ça fait trop beau, je t'assure. C'est bon, tu es venue pour le vidéo, n'est-ce pas? Exactement, chérie. Alors, s'il te plaît, tranquille. Est-ce que tu peux me sortir là? Alors, non, s'il te plaît. Oui, tu vois la chaise de ton père là, c'est ce que je veux. La chaise de mon père, c'est bon, papa est encore là. Quoi? Il n'est pas encore sorti, donc tu dois patienter un peu. Il n'est pas sorti aujourd'hui jusqu'à 7 h, chérie. Je n'ai pas dit qu'il ne va pas sortir, il va sortir. Mais dans quelques minutes, donc tu patientes un peu dehors, s'il te plaît. Mais je dois faire mon live. Maman, je t'ai dit de patienter un peu, non, s'il te plaît. Mais il part quand alors? Il sort dans quelques minutes. Mais pourquoi il n'est pas parti au travail? Mais c'est sa maison, c'est mon papa, il sort, il est encore là, il s'apprête. Écoute, tu patientes dehors, s'il te plaît. C'est pas un problème. Tu vois l'arbre juste à côté là. Je suis là. Tu vois, j'ai fait le make-up. Je vais pas attendre longtemps. Fais de ton mieux que ton papa puisse sortir parce que normalement à 7 h il devrait pas être à la maison, chérie. Fais ton mieux, en fait, vas-y. Je ne sortirai pas dehors. Vu que vous êtes dehors, une fois mon père sort, tu vas voir sa voiture et tu vas entrer. Je suis là. C'est bon, non? Ça fait quoi si Sarah Tola TV. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris, c'était Bongo Kin Makambo. En tout cas, allez vous abonner de l'autre côté. Il y a Maman Bellevie Télévision. Si vous avez compris, Bandeko Balandi, il y a émission. Je suis au coffre, on a déjà caméra. Une façon, il y a Banda émission bien avec Maman Sarah Tola. Maman Sarah, bonjour. Bonjour Sarah. Bonjour Tadingalapa. Bonne santé. Tokos net na film en tout cas bambote belé na batunios tout balinganga ba meilleur fan surtout bambote na bino nyonso yango wana bo continuer ko soutenir nga et surtout chaque fois ba abonné bon mata donc ba abonné on a besoin mata c'est-à-dire bozo landa
Makamama Longande balobaka la chaîne de la référence. Pour continuer à s'abonner massivement na Sarato la télévision et puis na Top Média télévision. Ils ont ma chaîne oyo pesa kapena information tadi. Oyebi na batu balinga ngate na batu balinga kote ba yebi ke so dossiers en internet. Référence. Sarana Tadi non balobi teto zela Sarana Tadi. Donc voilà. Merci Nabino Nyos tout batu soutenir Rabiso en tout cas courage. Bozala wana toujours dans la positivité et surtout ba remarque Nabino Nde salake lobito bongisa mwinda oyo lobito bongisa na sima lobito bongisa caméra omoni lelo to mona ba star na biso ba osa ba film bien ba osa ila ba matosa kitoko ba image kitoko donc c'est-à-dire makambuto lo baka na bango bazo amélioraka bazo donc critique Nabiso quand même plus donc voilà Mama Sarah tokozala awa lelo dossier oyo ya Mama Gabi nakanisi na humilité nyonso na simplicité nyonso au mekaki pas donc au mekaki tu avais lu quand même le message venant de maman Ursule Péchanga mais jusque là j'ai l'impression que beaucoup de personnes va comprendre en gros malamoté bien que Mama Gabi aussi à lekaki na ye na émission en tout cas na monende ti côté kuna pe Mama Gabi do apesi yango mo Congo d'abord de yo moko okoki ko sala analyse nini te analyse ça les atteints analyse ça ka mutu sora linga meka sora ziki azonga ndeli kolobani so koti nga so meminga na karabu zo ba to pakoli yango tadi en dehors ya média naza ba pété na nga mususu mais là bateau nazarana bango bayebi ke Sarah so akoti na média za pesu na pété mususu lobito mona ko lataki uniforme awa pété mususu donc ndenge za boye soko meminga na karabu zoba non pas kolo buzoba o eleki o wana OK so comprendre donc na temps normal il fallait qu'à réagir ninga réagir wana parce que tonga eto tomata penza et komata wana na suka na wenga pola pona psaki au pola au kokangote donc c'est un peu ça il y a important to ya motuya et loko elekelinga que muto ya bwakela kimbwakela c'est la même personne o abinanga saratika soro manquer za loko manquer nga respect Nathalie Skongabi mais batu baza donc batu baza tadi bakiti sio mais tu viens quand même pour dire nandimi nanga on dimi pe obomela ngope moto te batu baza en tout cas Péchanga c'est à féliciter nzambe yangwana zo continuer ko pambolo tadi so tali na théâtre à Congo batamité à mabebele bazoate oui batikalaka biso to joie to sala ba succès et tobo ipété et après po nyonso wana to tchaka na et après au salaka succès lelo sikoyo to sa ndeni ngana zara danger à l'époque bon bongo lelo ki danger wana eke wapi parce que sinon donc parce que succès ezalaka eloko et permetaka oza lelo obongisi lelo pour lobi na yo ezala meilleur oui yango moni je m'excuse tongo me dit pourquoi tozali poto bongisa nini lobi na biso ezala malamu voilà ce qui déjà ko bongisa lobi na onte etikali ko vivre na ba le passé ngana kamaka mutoza en 2023 mais ozoya ko parler sur quand j'étais tadi omoni so muta vandi na kiti sa tadi so moni ngande kona mwasi na komo parler sur tant nazala na internet lobaka tino tolo sili aussi li so moni mutu a sala débat na réseaux sociaux na quand j'étais na conjugué on a passé tadi mutu ana na chute ndenge lelo ba okumisa sila na le passé to na 2023 yo okumisa mutu na le passé ndeni ajuaka na époque wana asalaka pe succès oui mais na minute aussi la zoko kasente na minute au film ezotala maté écriture zéro baninga ba osala ba film ya zaka avant délicat théâtre na ba insulte na ba cabale ça change quoi ils ont ramené quoi na culture à Congo ils ont baksanet ni et puis pe ma finga ngwelo na sepela na ngota di elongola visa te eloko sepela nango c'est-à-dire ils ont longola visa te
et puis ba rendez-vous ezozala nilete so lingo donc des aboué na auto sundola bino na auto sani na bengi appel vidéo na kosio na oya na keno sani na lenanga na uchodia donc mabe nango su elo na sepelation na mafinga tadi Zelanon avant se continuer donc je souhaite a sengi excuse awa que kotanga kombo yelo ko wana te a sengi ba excuse awa papa t'a dit papa Josué nazoya bopesanga 5 minutes ake a démarrer voiture à s'excuser donc pour yo osondola gende biso OK kolia obengi na vidéo ndenge ozo kolia et ça li bien au sepeli au saliango bien you finish you cook is finish you cooking is finish you coming is publishing is iye tu as mal fait you je souhaite mbebozo kaokaye you silikas a tu poudre deux fois déployé mali les âmes je souhaite poudre deux fois why ouais because I don't know. Voyez-vous. Donc c'est un peu ça bon. O ezaka donc ambiance biso maman. Donc on comprend. Bien la lingela mafinga ngo. À ta voiture mon côté baboto linga jusque là. Na problème te jusque là. Et là on a lingela mafinga na t'a dit proviser le moins congélateur te jusque là na ta na problème te. Jusque là et là ko changer exact. Mais ma benango ezanini et ya kanaba onde négative tout autour ya mutu. Oui. Et au kimiselo ba bénédiction, et kimiselo au succès, et kimiselo ba et kimiselo mambo belé ya malamu. Parce que quoi apporter rien. Rien du tout. Succès nangé aussi la té. Pour muta finginga. Ici la terre. Mais constamment pe na salindeti na ba fille yango ya YouTube bande konanga mutu ndeti do atikala ka na miniature na ba titre donc ezaka Sarah. Ngani makambo. Donc tu fais la guerre au lieu na lobisana ba théâtre dakanga na kotiti na ba comédie. Donc ngana bazwanga na TikTok. Yo mona te Vincent yambanga bi mesarosa forte. Comment yo mutu moko na TikTok koto yo kaka na YouTube yo na ba page yo c'est que la Bible nous dit ils vous feront la guerre mais ba longa binote c'est ça ya on a biso bolamo mafinga ngo kaka et touchaka ata na place moko te ya bonheur a mutu ke ekufa et touchaka na ngote na ucholia ekimisa petite ata bofinga na konda te na uti na kolia na lelo so na pondu na soso donc na kolia kaka na oyaka munene donc ezo toucher le côté mais ezo même ba onde négative na via sila carrière ekufi ya sila dans la film obanda bongote ngaku na kanta so ba ofinga batu e matisaka mais na mono nje sila yuzo matata mais ngana na bi batu nyonso ba ya et kiri gauche droite ka pour no finga kaka basu kaka conséquence ya conséquence ya oyebi ba résultat ya les Kardashians ceux qui les Kardashians chacun portera sa propre charge wapi oyebi bande konanga ya équipe nationale chacun portera sa propre charge il y a eza de naïbité soni donc tokoki kobenga yango donc ce sont des leçons à tirer et pas bande ko non ba embrasser donc ngana ya ko comprendre le moko ti ba finga peshanga baebi force peshanga baebi ba qualité peshanga ke peshanga solo lo ba chap na mutu na YouTube anya taba film solo si la koti na sama bele akunda mi tozipi to chena lindalala mbala moto bandi oyemba ma uno moni wanze munisha
wana siko mutu ayeko bakisa nzembo likolo Gomez na Nigeria. Majabu talent. T'as dit sur la maman sérieux. J'aime sérieux ça. Gomez film pendete ebima lelo. Gomez film ebima lelo na Gomez télévision. Baba tout la Gomez a ebisa onzembo na yembi. Na ba otala ba film Nigeria te. T'as dit oyebaka enye kenyo oyebaka mama soki nzembo ane komi kobeta na ba via bato. Wana na mama mapasa. Soki nzembo ane komi kobeta na via mutu yeba souffrance milelo. Chukuma na chukuri wana bazo ya mbangu. Utakufi. Donc c'est que pas ce côté misère. Eza makambo ezo sala mapaba abaku nzembo bazo yemba yango. Bazo yemba na anglais. Nani te o munoko mboka na bango. Faut Gomez a ko interpréter. Nie. To chene ndala to pepa kabo. Chine keno. Donc esili ba yeba kiango. Voilà pourquoi ba combattre. Bon moi te ke peshanga sana ti atika. Makamba na yebisa komo tu na saisa atika maboke pona nini. Saisa imutalekie na kujua zati. Aza complet ikono wana mavanda. Akota na yena nani? La business. Bosko ya Diego baka mwandeni. Sige paza makamnae sarakati kata msusu. Topacha pose. Peshanga. Azangi makokia ba film. Azangi ngote. Mu pesha zongela ba film. Zongela yaya. Toza wana tosala promotion na onde tosala ya ba belle vie ya badina na ya batu nyonso ya nyata biloko makasi tadi ngana lobaki yango ngana otikela bango YouTube te omoni lelo yo grâce moi pema poani po atikela bango YouTube so azongi ka lelo na bato ba osekane ba baluka baba no fingai parce que bato wana nyonso ba fingai oui. Comme on l'a découragé à Moutou. L'émission est à décourager même Bellevue on a dit bon finga et pratique la bango espace si la au ça la film même ta rotique l'espace à date mon pêche faut ça la ba filmer alobi kalaté ezonga obi si secret pour ani to yebi pété soki si ko soki ka pêchanga bandi ba filmer ma moni Tadi matanga yangwana poke peshanga ya kutute photo to acharné to finga et po banga peshanga ko banga te bazé lokote mais à ce que je sache maman peshanga c'est une femme azaka déterminée mais le mal est pas na yekaka c'est parce que alinga principe le respect ezoya yaya pour kala biso ba filmer na auto pesa belle vie conseil récemment na ba nini ata ba fingi atozu ba trahison yo tsala ka bon droit chemin koke ça c'est interdit t'as dit to za makamba sérieux ba saroyo je sais pas Majabo deuxième édition ezo banda tourner moko pezali ya ba concert ya ba nini ya Majabo on va participer. Let's try the dream. Yes. Adi. Nga nazara na sens interdit. Nga na ponaka droit chemin. Droit chemin. Naza déterminé. Nga na otiki la mutu YouTube te acharnement. Biso tout evinde basaka acharnement. Oh base to yebi ko créer base. Oh koko c'est la mutu likambu ya wana kuti da to loba so zo loba likama mutu ya kana ba preuve sans preuve ya laisse tomber pognon so za nango lokuta laisse tomber ta la PD oh vraiment t'as dit et c'est comme na tina ki oza la PD oh maman tozawa Sarah toza awa na lingi to sala analyse ya makambo o tozo ko sala par rapport parce que aujourd'hui ezali leçon oyo pesi batu ebele oyo batu ebele babandaki ko s'attendre que Sarah a
koya boye mais Sarah azui a changé en forme moko boye na ba o ba bando ya na vitesse moko boye ba frein et katani bango ba sali ba accident ba incident et ba bilan tadi ya gabi sexy ga ya gabi mais ya gabi bibe kitoko avec kitoko otele misa ya gabi te ba yipsinga ka mama te abimi kitoko moni mon pe na mona na vie mon pe fo ba tuko et ça va bien ya na yote te wona ifa pekato ya baboma na et puis maman mo donc akomelinga lobi je viens de faire na tuko zongela baba vidéo ya Gabriel Akala la seule personne qui a défendu Gabriel Koleka Sarah Azate albimi bien na sepel na coiffure mais conseil gratuit non pesa na Gabriel au moni na vie faut linga personnalité kolinga ba manipuler ote pona mbongo na tikala olingelo kwa na te na vie que Sarah soit $100 loko pesinga $100 bon kitisa X kitisa finganeti Gabriel kitisa kumisanga te eza mabe makasi eza mabe omoni ndengo za wana wa mukolo ozape mayele mais air moko soki mutu alinga finga mutako mazoba so epe mutu ana kanda ko mazoba na ebite msoza ozaina kanda peka mago mikitoko kupa ngwe bongsiona ozongisinga mda ya gabi wana o ya la di miyembe na zongi peza kuna ya la di ya gabi ya gabi za sura yere pa Félix waze kwa ya la di miyembe mabanga ilo upamba Gabriel za star tadi à l'époque Gabi a continué répertoire ya waze kwa nga bunda bitumba na yeso kona bunda bitumba na tête de la funa pona ya Gabi elongi rouge bordeaux azala kate ya bimika mikolo wala nga na obu nga na bundeli Gabi lelo te yo suna makamu ya rouge bordeaux oloba ki Cécilie ma yosi la pekisi te bon ya Gabi ya na nga na lobelo te pona ya Gabi et bongo rouge nenete Sarah oyeso nzambe ozo comprendre ya Gabi azongisinga suna bilenge hôtel de la funa azala ya Gabi sikwa azolinga bilo asete alta mingi mibondo wanso alati mwa mobondo na ye pe linga kola alati mobondo na ye ati mwa kola na ye na sengle pe azaki muta sengle lelo nde sengle ko mwa pasika mwa nduta mwa cancer ozo comprendre eza ba réalité à vie ye na nzoto amuto ko ki mangote parce que olinga ki vie moko boye ya poswa pembe ebeti ozo comprendre mais kala na ye so alati le sengle kola acheli mobondo na coupe wana monya chewana tadi soko chebo ete waya lo bata msu ozara ba problème mais azong singa nde azana na nostalgie na raison te de la funa makasi ba yaya kande olobaki te ba yaya et puis tunanga nini mabeza nini na sa kando ko ya osala buzoba to na posa ya koluka en vouloir koluka ko sepelisa muta mokili po kabelo okoko mazoba ozo comprendre ta net na lande mission na zoloba que poto l'équipe poto nyo c'est France na Belgique na batu kutu te tika na bato kutu balanda ke na ba commentaire ba fan po pe na ba fan États-Unis ba regretter savoir wano bimisi wana peut-être okenda no pe poto to kende États-Unis te olobika po omona akaba to bakenda poto puis poto so net France ok o kan photo à place moko na Tour Eiffel ya o parler na États-Unis état ozo parler na état combien d'états ils en Amérique omona ba photo à New York nanga siko bana combien d'états na voyager ka na 4 états tout roto ke mona ba Miami ba Floride ba mboka vacances penza siko ongo sous-estimer États-Unis ka po Sarah as américaine ata yo monta dit vraiment est-ce que ça la bongo vraiment est-ce que ça la bongo wa ser na yo chango na ser vous comprenez ndenge moko bazui ba nigérien bazui Nollywood ba diminuer ba randango zéro po ba congolais ba ke tourner quoi po ka peshanga zala ikuna na Gomez yaya bobeta développer bo en Europe bobeta développer bo ya Amérique osani oso mona batu ba na Amérique ba bobeta développer po ba côté Europe bo ya olukani na Amérique Europe is Europe
papa Amérique eza Amérique ok Amérique papa mboka wana eza mboka mosusu Europe nga na sous-estimant ngote po eza pe Europe ba prêtre basé belé wana osakana te mais Amérique faut pas blaguer Amérique Canada faut touche pas communiquer ezara kende na episode mutu so azana kanda to aolinga so na adversaire nae bato tout baza talaka bazora maman livre ba rendre 0 pour azarana belle vie vous comprenez donc eza déjà nenga ba congolais ako rendre le moko 0 parce que c'est en valeur parce que sous-estimer en OK vous comprenez yebisanga France ngo so ki okanga photo kana songe wana na Tour Eiffel so kepe Belgique okanga kana ba bulu wana esili ngasko na ba vlog ezokota ya Amérique est-ce que bot nga ke Google ya na France te nga na uti YouTube ya na France te faut faire très attention il y a la différence au ça la Google na téléphone mais ebele baza wana banda ba bota mata msuti okufo mona Google tenga na mona kiango na kenda kikuna na meke poser moi quelques questions on a comprendre sur Google na kepe na YouTube ba pesinga rendez-vous pour YouTube pour que kuna eza ba buka kango eza sur rendez-vous ba buka kango sko rendez-vous ba pesinga eza ti ekutanga na ba vacances kuna donc retour à vacances on de na OK ce qu'on a visité YouTube na kangima ba photo na nga ndeza la kaka donc na sakanda okolo ba maramo ebimisio peso bana miso abatu apparemment ya gabi azana batu balobela bate ya kaete au fur et à mesure azo loba na télévision aza ko se rendre ridicule oloba ki otala ba loko totala ka ba série ya ba novelas mais siko ozo apprendre quand yoza acteur oza actrice oza plus basé na ba novelas siko tango yaka na télévision yaka ko sa ba émission ya ba rando batu oyaka ko loba ozo ango wapi tout ça parce que lingi o ridiculiser l'oro moro boye on a mis sur bateau ko ridiculiser ngote États-Unis o ridiculiser ondeni ya États-Unis ya mboka 6h na biso ezara 3 couleurs et bandara bleu ciel et commis orange après yepembe ya Amérique tadi merci Sarah to longa yoka nzambe alaka na Amérique wallahi babenga ngo state tadi bozangi sanga Europe ma Amérique na ozanga ngote tala wana eza lokana komi de na lola tadi Amérique mais il y a des personnes qui sont en Europe qui vivent mieux que ceux qui sont aux États-Unis hein. Wana débat wana tadi donc wana benna to de localiser tout nangani omoni débat wana ya mi au risque maramna loba et choqué na ba fan na bazara pe na Europe merci yango moi na ebisier à réfléchir te abimizo ba parce que même na ba fan ba en Amérique ya rendre ngo 0 vous comprendre no lieu de vendre en Amérique babilo onyosto minene base Amérique Facebook base de données à Facebook basala Facebook à rawapi ce qui Amérique te bino bozala moto muso achelinga commentaire abi mukoni bango pe ba yo visiter bureau na ya wapta keto ngamo de ande la zai kuna bureau sarato la te otale on la chaîne na bango otale on la chaîne na ngati ma chérie mon frère yaya tu vas pleurer toi là tu vas pleurer l'étoile est déjà partie. L'étoile est déjà partie, oh, ce n'est pas de ma faute de moi. Moi pas, oh, on dit comme ça. Moi pas. Moi pas. L'étoile est parting. L'étoile a nini. L'étoile de la personne est parting. Mutatika lika pour les points. Yaya ato leli. Oh lela yona nani. Na embelo obedi chaya madilu. Biya ngana lingio ponini okomi kopesa nga pasi ya liwa angana lelio ye ngobia angana leli sila madilu ye te kata
Kata. Ezara timba. Biloko ebeti libako. Timba. Tika nanu biloko. Tika. Eza erreur monoko. Yo tiksanga o tiksanga ni. Oso comprendre ta dit. Ndenge eza wana batu baye barango que mutema mabe et bakisa eloko te elongola eloko te na ba vie ya batu mais ozaka tout autour na ba onde négative yango banosala ke yo okoki ko avancer te ya gabi okite Amérique ya ero so ba mama Oliva journaliste Amérique ya gabi okite banga nzambe ya yete ya gabi banga nzambe ya gabi banga nzambe Maman Oliva sali liste batu baketa ya gabi batia yo okende te oboya États-Unis ya gabi tika ba ministre ba sufaka omona ambassadeur etanga te na ba député ba lela visa donc par rapport ka ninga internet ekendaka lora petit na o onyata ocha mwa monoko trop na Amérique obio dimna Amérique mais na conscience ya gabi so ba tio na liste pa mama ni mama mbangu o tika mapapa okende. Donc quelquefois kolingara te kanda e memayo oya olobabilo mususu o eko leze même ba fan na poza ba fan pe na Amérique o leze bango sans les savoir le quoi yo yebaka na hote yo zo parler singa batu balali na hotel ba $100 nga na Amérique na la na hotel à $100 te maman na sara ba une semaine on futa ba 1800 ba 2000 hein ma chérie. Donc quand tu parles de $100 là c'est rien. Botel nanga na la kezaka publié. So luki Millennium Hotel na New York na downtown. Ya. Côté internet. Voilà. Kendo vérifier. Au mona yomoko au moni sokoti net na travel advantage. Yomoko kende kota bando vérifier Millennium Hotel na downtown na Manhattan. Vérifier yomoko au sali ata au chata 5 jours, il y a le kuta kaka, au cheneti au réservant pour 5 jours. Ce que pèse au prix, koyoka sonité, tchana média. Voilà, mais Sarah, en tout cas, ce sujet qu'on Tochango entre parenthèses, c'était parce que déjà entre parenthèses, non le belé ma bête non le belé parce que ça les missions na ba erreur. Voilà, il y a ba mutambongo ezaka ate mutazana ba milliard mutambongo eza mutu oyo azana organisation aza très bien organisé. Okoza tailleur moza mutambongo olala nzala te olonga nzala olongi scolarité yana mutambongo na longa babiloko wana tu wana mona surtout scolarité bana ndeza important na longa ngotadi bekol bana nga batanga ata mwana ya mutu moko ta sara na internet atanga moko te na lobi bien bakokate bakofuta te bakokana bango ngote ya eza charge bakokate ye moko balakisi valeur à étude te awsala ngondeni. Vous comprenez? Donc, il y a Gabi Azayaya, mais il y a sur au sala berre fobozong saki nanzela. Moi quand na zong se nanzela. Pour na utolo baneke ko kitisa Amérique mboko yo kenda te peza erreur parce que ozana on a ba fan o balinga kopé bazapi pas en Amérique. So lelo maman li va journaliste. Okete. Okende. Vous comprenez? Donc quelque part ko luka ko ya ko faire face contre mutu et ko komiso pezoba. Surtout sur ça muto loba te miso e to abata loba to ebo changer ba parole na seconde. Donc voilà nangai quand même na éclaircir que ako lese ba fan po wana na otika ko chele vérité te wana pe na isa keni oko lese batu mususu o balinga kayo ba soutenir kayo pona okumisa star moko sala en privé ndepe na esuko ebiso o lese ba fan na yo o bazaka na Amérique ko rendre Amérique zéro lo ba ke poto solo eza Europe ya gabi ya te maman Olive China liste États-Unis nata la place à robot ya ko voyager. Très bien. Sarah, quand tu parlais il y a quelque chose et Matinga na mutu na sujet au cas il y a maman Gabriel, je suis très heureux de savoir que au témoignage que c'est ta sœur Olingaye mingi preuve batu belé ba yebi que au défendaye aucun chroniqueur, aucune personne a défendu ndenge donc au défendaye mais intervention il y a na banda ngopeka la banda hôtel de la funana bunana bitumba te yozolo bango bien te on dit kana défendre ka lilo
wana kutu YouTube ya la te batu to bolo balo ya gabi ngana zela no ngana bunda oyebi ke ngana ko silika tadi oyebi ko pesa nga kanda ya gabi yo moko foleka na be mission olo bana batu ngana bundela o bitumba na Hôtel de la Funa bango bazalaka Hôtel de la Funa YouTube ezalaka Hôtel de la Funa Hôtel de la Funa DG pas kufita za envie nzambe wani yala di miyembe pe akufita za envie ouais mais l'intervention ya maman ba musicien waze kwa ba kufite baza envie pouvez-vous me laisser poser la question Tetado pesinga kanda comment ko sous nazwa sko nazong selango yo te ngai te na batu o bazoko sous-estimer Hôtel de la Funa na ya miyembe ngai te tadi bongisa phrase na banda ko soutenir ya Gabi banda kala voilà donc c'est il y a longtemps au soutenir ka ndeko no moi si oui parce que il faut qu'on se le dise aujourd'hui tout le monde bazolinga va profiter na eloko moko pour mal interpréter ce qui s'est passé entre Sarah et maman Gabi. Aujourd'hui il y a pas match bozangi eloko ya osalela ba analyse mais ça on a so ba fingeta msata loba ta après demain non côté les cas oui non parce que nous savons tous ceux qui insultent les comédiens sans pour autant ba tenir compte que bazala ba maman bana ba famille to yebi na biso bango biso auto finga mutute mais c'est que biso toloba awa 98% ezalaka vérité et batumiso ba vérité on a échoka bango. Il y a quelqu'un qui m'a dit Salobi mon frère moi je suis comédienne Natala Rabino Nyonso, Nalanda Rabino Nyonso. Mais on a monaka na plateau, na bino na ba plateau misusu na monaka te. Na ba plateau misusu ezala ba sacrilège, na ba plateau misusu ezala ka rendez-vous ya ba insulte, na ba plateau misusu c'est faire le sentiment. Mais vous quand vous venez bozui misala batbotier na premier plan, vous parlez par rapport à musala mutwana, c'est une vérité. À la fin, et que choqué bae oyo bazali na mabe et est choqué bae o bazali na mabe, résultat nango kozala ils vont tourner contre Sarah pour n'avoir affaiblir. Beaucoup de personnes qui m'appellent à cause de ça. Intervention, il y a maman Ursule Péchanga. Bande commission sur Balobiete. Sarah Ayoka Kate, Bapeki Sakaye, Ayoka Kate, mais comment Ursule Péchanga a tenu les messages en pleine émission, a tangi message et puis à lobby Awana Yoki na Sukiawa. Donc, Ursule Péchanga Moto, Azotinda yo, pour s'attaquer na maman donc et bimi lokola Ursule Péchanga Moto azo ko tindika yo obanda ko recadrer maman Gabriel okoki ko répondre nini pe bande ko na yo bakoki ko comprendre nini Sarah oyebi soki Péchanga zalaki parmi bato yo basala ba ekiri bafinga na de gauche à droite na ngana yo kete. Ok. Aza victime à réseaux sociaux. Même quand moi victime a osé qu'on soit téléphone pour n'arroloba, soko manqué, osa loko manqué. Donc na ma benanga, soko supporter nga c'est que supporter pe ya Gabi. Et choqué ce qu'on a. Ah, mais ndeni muto aza victime pendant na réseaux sociaux ma finga boy. Ka yende susayo peksangai sekenatika nde baloba kaka muto azara malamu to muto alingaka batu balinga kete entre temps côté ya Péchanga atana problème moko ta akuta atana problème ti mais bango moko baso sala ki sankara ki fanatisme encore voyage à Dubaï ici la même qui est a checker na liste donc yemo kwa za ko baluka na poto on se comprend tadi nga na yoka na nga batu te nga sala o décision na nga esengi mais so na yoka ki parce que na vandi diko na tani na se batu balobaki ya Belleville mtatinda nga e baluki sous babi donc stage aux sala et pas Belleville baba ki c'est là ya on habitant ba ki répondre nga pas elongi rouge Bordeaux alobaki ni eza stage ya Belleville nzoka sko et comme sous Péchanga oui sko libanga na babwakela inani boya na pose même na donc batu ba osala ta sérieux na ba parole na bango te double discours batu ba considérer binondeni
Mo pesha. Nayoki. Nayoki aya. Lokwa yo za ndenge mona ya Gabi. Moi na manqué bidon ba le respect. Exact. So na manqué ya lokana na manqué yo. Donc fona talaka na misu. Donc sope na lingara na supporter ka ba propos na e. Très bien. Mais ba erreur na supporter te ya Gabi. Moni ba propos na onyo solo ba rapport na bato. Nga supporter ngo yango na yaka okotelo. Na yaka okotelo na supporter ngo ba utolo ba makamune ya wao ba pesa e sanction nga kotela ki. O telemela ki makasi. Ozo comprendre. Donc nga na supporter ka mais ko ya ko sala ba erreur na média ya buzoba. Na ozongi sona raison. Pour wana na zongisa ki oka na raison. Na ça y a problème kutu tata na yo. Na yesu ko zongisa na raison makambo États-Unis. Donc na ta na problème noté. En tout cas, raison na bando yo zongisa kaka. En tout cas wana na otika te na ko bando ko analyser ya Gabi boete. Donc na ta na problème te sikoyo t'as dit batu bazoluka peshanga mtatinde nga yangwa pekisinga na yoki. Poza mitema mabe si la zotinda batu bafinga batu matin midi soir si la sale ka pekisa. Bafinga kutuna moto abokola kabango maman livre. Est-ce que si la sale ka sala ta message o peshanga sale linga pekisa po ata peshanga tindaki soit disant to chanet so katinda ikasi. Bon quand même atindaki a pekisi. Sko si la zo zelani na pekisa. Bozo changer ba langage, bozo bata ba double discours. Nga na sala likambo oyo etindinga na sala. Bozo comprendre t'as dit. Lelo yo ba changer sous ba langage. Pourquoi? Parce que na loba ki irsi la kumela nga. Nga sola na irsil te. Maintenant moni po irsi la ota la réseau social bi nga na piken. Et puis na vivana nga bongo. So cheto che. Ayebe ke aliro ils font les choses. To matana ya Gabi abenga biti leki chanase azalo kwanga ya nao o boya nga so lelo nga pe na salaire na gafe o manque nga respect na psiete avie supporter ozo comprendre batu awa tozo mona sila ninga zo sekwisa na batu bakufa na mutu ye moko lelo ko découvrir ayo ko faire découvrir so kaza ma chérie mon frère. Tu as découvert l'identité de bateau bimalelo. T'as dit na kanitaka na zalaka la cheveux blé. Donc elle appelle la ma chérie mon frère. Cheveux blé ne ça émission et zoke nango bien olingo kota susu cheveux. Ya. Cheveux blé ne. Ya. Omoni bato basaka bakaba la rotinda ka bato bafinga ka bayebani sila. Ngai nde nazaboye chaîne nanga izaka yanga. Eza yanga ngai atabo bengi tata po atabo komi na majabu o bo pekisa na tika kananga te parce que nga chaîne nanga ngane muna lobaka eza chaîne à Sarato la télévision. Donc comme tout bako pesa nga conseil comme tout na ho yoka comme tout pe na ho yoka te po eza chaîne nanga ngam na diriger chaîne oyo ozo comprendre t'as dit belle vie ko benga nga matin midi soir makamba ya Gabi o ponga lingana ngo suwana ba comédien te de ba panzanga sango na be banana batu na lingana nga pe kozana ba relation na batu te abandi ko benga nga saratika tellement ba appelle leki tadi banga nzambe to kendaka prière to sambela to tambola na mitukana nga na yo lelo nga eza lelo te mais ça li so 3 ou 4 jours yango na tie numéro Bellevue wapi tu l'as bloqué pour nani. Parce que Bellevue a bengi trop pour nous. Sarah, tu n'as pas le droit de parler comme ça. Yo, Sanga, tu n'as pas le droit de dire. Nganga ba ofinga nganga na osabe mission nanga otinde ngate na Sarah analyse nanga isa chaîne nanga Bellevue na droit yo pexanga te. O pexanga ni. O pexanga ni nga zo saba analyse nanga. Kutu ya suka message ya suka na komela kenga bi soit soro linginde na tangaka kombo na yo te na analysation makam noté OK o légaliser on a justice otindi wa yo tikela nga na bureau mais loko za star na kosala analyse selon Sarah et non selon yo loko za mama boboto o latisa nini batu ba fan na famille libota etali bino na libota na bino nga ba popo na nga na makam na nga ça n'engage que moi na osa makam nanga na osala be mission nanga et puis makam nanga na osa nanga ngai so nazo attaquer sila
eza pona Belle-Vie te ya pe pona peshanga te loka ba senja sila wana bavandeli kombo na nganga pe na kana sila mais ezo bimake bango bato bazotinda yo parce que tu fais la promotion de Maman Belle-Vie, tu parles aussi na kombo Maman Ursule Hermope kombo ya Maman Dinana tadi siko tolo ba pe ya Gabi yo potindanga tout ça quand ndengwana ti na côté là awa na tuka bato na kombo na eti c'est que yepa tindanga je suis libre tadi naza mwende naza na libre ça promotion mutnalingi na kola pe na lamu ki lobi na banjolo be la stade de mentir à ferrer munonanga chaîne yanga ko sekate ko kwanza te eza yanga donc na ko sale loko na lingi comme tout ça na bina la na lamu ki bon ba théâtre sila na mone che etalama te na lobelele ate épisode moko etalama ezanga siko ebela bato nyonso bana sima sila boko kotalisa film otendeni e pe mutuna na otuna pe baba comment beaucoup za méchant jusqu'à ce point bato lelo bozo akize Belle-Vie azana sima Belle-Vie abeti 12 non Belle-Vie benginga lembi abenginga lembi parce que ngai déjà soki na bili kam nanga na sala bon en tout cas mais bati insensé ya bati mniki boyebinga nde na fonctionner bo sana ndeni ke ngata bo pexinga na yoka te boyeba ngote siko ba appelle les qui tellement trop Belle-Vie na mon centre te o eza chaîne YouTube nanga je fais ce que je veux je dis ce que je peux donc yo lokoza ma mon centre etalinga te ngai batinda kangate otinda pengate na lobela makambo o selonga donc okoki ko pexanga te maman na bolingwa Yesu les abakou faut appeler Belle-Vie faut lui dire maman Sarah dit il faut pas l'appeler il faut pas m'interdire je ne veux pas na lingité et puis ngaso na loba makambo nanga na loba te pona okote la Belle-Vie to na okote la pechanga te nazo loba makambo nga na omona mikala na ye na omona muto ofinga te po bango nyonso tu babola.com batanjala yo pe okenda na restaurant kunata e bongo restaurant pexami et ata na bloqué non ke restaurant oza mukala tadi soki na sisi ao yo pe mukala tadi yo pe mukala siko songa na mukala monisiko mukala ya kozwa mukala lokwa Sarah c'est que patron nga a l'équipe ba patron na bango po mukala lokwa nga boza pema o commander so Belle-Vie to futela gandako Belle-Vie o leki bango tadi ata na bloqué ye na kokene ko lia soso nanga na futi bon na restaurant so oyebi nenga lobana nga Sarah yo penza na ebite na sala no mama oza ne loko sa nanga te c'est ma chaîne c'est ma chaîne Belle-Vie c'est ma chaîne ma chérie je suis désolée tu as rien à me dire na koyoka te donc place on na omona ke na suki donc botika Belle-Vie botika mo pesha na sara makambu nanga ozoka donc ngane naza so na bina omema mutu ana tina ti bato bazara so na komo loba makamba sens interne na droit chemin fallait ana simana nganga sola na fali ya makam na sala fali na mwasi na enana yo kanti fallait olimbisa ngaka na facilité bote komo solo la po abinanga kende ko finga faire il faut avoir un raisonnement bazoba donc c'est toujours omoni yango je fais ce que omoninga tadi na salaka o motema nange lingi so na bike muto no répondre so na biye no répondre sikongelo ke kamusinga ma chérie mon frère donc ti ba finga Diego awa oyeba kana ope ba finga o esko oya ko telete poani madame tonton ex tinde esko bimisiki ex na kimbanda selo yo tokabwani et vacciner. Nini wana sous ça. Tadi. Ah ouais yo Kevin PD. Avant d'en été. Sarah. À sa l'émission. Sarah. Si qu'on a expliqué non ko yo tala kité na obetele ni solo. Kevin PD à sa l'émission. Kevin. Ngande na zabwe na kanisa na zalaka na cheveux blenda zara alala la mkazi mampala. Alala la mkazi mampala so crise à jalousie betier ayela ba cheveux blé ba komi balé donc t'as dit faut bango le londe to voyager pe na papa Diego a to ke vacances so ki cheveux blé ayete Kevin Peda oya na komi la ba komi balé officiellement et c'est sous ya ko bata mate yango tadi o mona mutu muka zo finga tadi ya o so mona mutu mo zo finga njoko zo yeba te ke o tika ina défaut
et PD plaira. Yaya. Ngati, omoni na vie conseil gratuit même na bana basi. Soko moni mobile azo senga onyomi titi na nzela sima foboya. Tadi zonga. Je suis beaucoup à ta place. Tadi zonga. Tadi kolakisaka libandité zonga. Te. Nazala posa libandino te. Ezo banda tadi. Il faut tourner mon pesali. Toko kende. To kende to zonga awa. To solo là. Eza conseil gratuit. Quand être zongi pena conseil babandeli yango. Te na tunika. Osaila o pratika kango. Non. Te, et bon ni nezo choqué. Non, ça me gêne à la télé. Non, nazo tanga ngote nazo lo banyomi titi mais ba grande personne va comprendre. Ah OK. Ozo comprendre. Donc ce que moni mobali to moi ça zo senga zo proposer nyomi titi par derrière yaya soit mobali no amuta makambo. Ane loko inga iba. Manaka ba iba ngokuna. OK. T'as dit muta kosote à monde de spiritualité. Ma chérie mon frère, ngati. Et puis pour ton information, yaya, obimana ba musicien belé. Bango tout mutu moko moko ayibi étoile moko. Surtout yayo, yango pe non salé la mikolo. Yayo, ezali ba sengi zaki couleur rouge bordeaux. Loko elongi nene. Yango nde non salé la. Siko tindenga vanda ki wana pe alobi siko batu ni diego ngo yo finga kae nzoka po kraka na oye ko kamwe muto finga ka mais on dit ba quand même abeta nyomi titi yaya il faut savoir makamususu oloba et bi misio zoba non seulement zoba et kakami na gorge wa king et kangami po ngato bwana na bisote yo ba tembasi na mbali basangisa bakisi moi sina mobali po ba vanda ba umele fo basangisa kindoki jamais à cause na lumière na ténèbres soit il y a na ténèbres ngape na ténèbres soit biso mbali tous en kati ya lumière ma chérie mon frère étoile ekenda ngate mnemsa ki okoma PD d'accord et puis liko na ngo yeba ngo PD otikala PD les hommes aiment les saints d'accord tu es plat Sarah nani papa qu'est-ce que tu sais, il y a des choses qu'on ne peut pas permettre à certaines personnes. Mais t'as dit il faut y aller. Non, mais Oyo Lobby, c'est sérieux parce que il y a une émission qu'on m'a envoyée. Moi, j'aime bien appeler les gens comme ça, frère Nangale que tu as sali. On m'a envoyé cette émission. Moi-même, je n'étais pas d'accord dans l'émission. T'as dit ça, Mamba Solo? Non, moi, en tout cas, il y a certaines choses qu'on peut découvrir et on peut comprendre. Tango batu basakolo bakazaka pede azaka pede batu bandimate. Aza pede. Na ba boulot auto bandi ko sala. Donc yene ngaza wana soka finga nga. Bandele le fo boyeba, batika na défaut. Ngaite batika na défaut. Donc so bomoni ngana kanta na zaka na cheveux bleu. Tadi na komi na bomi balé. Qui cheveux bleu? Tout ba komi de. Sikoyo na bien et bon Diego tombo zo sola na eto na za États-Unis ça ki oteke pa okindi. Ya diembela a comme américain. Azo kende États-Unis. Siko o diembele te ya ba diembela ka. Mais au lobby azo kende donc États-Unis lobby ba ça lo émission que soit que États-Unis a qui mat. Yaya. Comment donc nyonso et comment le cola permis. Tadi. Yango Sara il fallait pas kaka oloba. Oyo yako komoni na ndako ezaka Adasa te. Adasa. Oto kenda otika na université ya Canada. Adasa. Siko o aza na États-Unis. Tozaki pe na lobby. Oyo aza na États-Unis aza nani? Elilingi Adasa. Donc ozomona que na sepelika po batu penza balandela penda vinanga balandela vinanga et puis na comprendre que ngana mobile nanga to a force ko force mi balé wana nde to sangisa na spiritualité na mayele na intelligence et a passer pour moto kota na kati. Mais ma chérie mon frère PD Kevin, merci quand même pour l'information. Na kanisa ki nazara na mutu moko asala ba crise à jalousie mampale beaucoup midi na ebio na ye donc yo kutu d'ailleurs sozo finganga na bikata o totika na défaut donc je comprends
Ça va rien changer. Oh. Les visas sont toujours dans les passeports. Tout ce que tu as dit là, ça n'a rien changé. Il y a les visas. Nous sommes dans le passeport. Donc, et bah ici et l'autre côté, et l'ongolipe, et l'autre côté, mais tu comprends que vous avez pédé. Et si li. Oh, bah tu vas. Quand on va battu plus tard, na ko sarate, nandimi oza ex. Ex, ma chérie, mon frère, l'ex de mon amour, Yaya, Zalawana. Yo ozalaka wana, mais au komara moi cité. Merci, voilà, mesdames et messieurs, je voulais dire un truc. Ah ouais, tena, non c'est bon donc une heure déjà. En tout cas, il y a des émissions, il y a des choses que nous devons toujours en parler, même si les gens encouragent ça. On m'a envoyé cette vidéo hier, nalali pena moi retard. Mais en gros, nasalaki émission moko avant Maman Saraya pour dire bandeko l'apparition ya bandeko na biso bia biso na télévision makambo nyonso te o biso tolobaka o bandeko mesusu balobaka ndezaka mambo solo. Il y a peu de personnes qui sont na banzela ya malamu mukie. Mais t'as dit faut na kanga sou papa Diego na kisi hein. Mais bango baloba na kanga na kisi sko abimina esundeni. Na mona sali double discours alobi abimana e. Asa on a passé composé. Vous comprenez? Achango nanu ya kala babimaka. Sko abisusu babima kita na kende États-Unis. Bon, sko yo mutango ofingaka. Mutu na kanga na kisi te tadi est-ce que evi moi banganga mo na lancer message. Nazo luka pena banganga wana ya makasi o anjela mai kuna ya anjela ya mboka papa biso ya mai ndombe ba nini ba nan côté ya nini les ngande nazawa ataba elinga Diego sente moi sinon ko boye tenta di ti babika yangu wana ndiko na Diego paka ngate tout sur la période cambo privé oui que normalement fallait na silicate ta dizela non ta dizela na ye apela na yoki nzala na ke na lié nazo kangwa ta pasité pour ani Diego kanganga te les balles l'amour c'est pour le meilleur pour de na tata ba elinga tata Diego sente non ko boyete donc ngape fo balukela nganga ngo aza makasi ngape na mona kanga Diego t'as dit monité pour oli na silika na zwimbanda voilà t'as dit ça tout cette émission na bien bengelela ngata batu o ba yebi banganga kota maindombe te lokola yo o lancer message na sa su zenga luketu na zenga ba obenga yo ma chérie mon frère ce que tu cherches là entre moi et lui. Il y a que Dieu qui peut nous séparer là. Merci, c'est ça. Domi kanga na bakisi. Il y a kanga nga pe na kangai. Je suis déçu. Merci. On m'a envoyé cette vidéo. J'ai pas le courage. Je n'ai même pas le courage de Rosilika. Au côté ngana ça la commentaire après tu vas continuer. Nazui ex bandasi kate. T'as dit au kanano. Nazalaka na cheveux blés. Ba komi atami bali. Obi ke ngana lukata mta se prononcer faire face tanga. Nazwakete cheveux blés. Cheveux blé kutu ana bana kutu na kati ezola kisavendeke o na o basangisaki ya boni kokosa ba Abakuk makasi ba Abakuk bana posa matière ya pede Kevin ba Abakuk bana posa matière ya chela biso ba audio a Diego ya chela biso ba conversation chela biso ba capture na bino ndenge makambo bande ko sala ya matise internet pesa matière ba Abakuk ba olela si lazara na mutala kaboy mutolongola zate ya lingo changer matière na zawana. Voilà mesdames et messieurs ba preuve ka sikoyo ba Abakuk ba CP. Oui, voilà, c'est comme ça que moi je disais mes frères. Na fanda ka na plateau il y a une maman à Benganga à Senginga t'a dit je vais faire une émission na yo na les gars en direct enregistrer nga makamonga na zoloba comme nga maman X naza mwasi ya moto X na fandi na Kinshasa atindelinga ba photo ya mobali na ye le cheveu bleu oh maman Sarah Adenoma. Ah ouais. Il paraît mbandanaye abenganga apesi biso nyonso. Tilelo, c'est que je dis tilelo nazanango. Ndeko wana pe mwasi mokolo mobali même sa belle famille bae bimakambo. Mais oyebi ke ngana tikala olexado eloko wana na télévision te. Sarah, ka Sarah o azalaka awa peto fandi. Alobi mon frère babiloko yo elekate. Pour na respect nanu ya mobali nanga elekate.
Yami balé mokili ekoloba kakake. Ngai mutu na sali biloko yo po to triquer ndekwana mwasi et les kate. Ce qui veut dire mes frères et sœurs, bo jijaka des fois biloko kaka na emballage na ngote. Bo lula kapé des fois biloko kaka na ndenge ezoko apparaît traité. Nous savons ce que nous faisons. Kotu kabatu nyonso ezalaka mabe. Il y a des choses au biso tolobaka awa, on n'insulte pas, mais tel que ndenge to salibo du début jusqu'à la fin, on a insulté qui? Mais eko choqué batu o peut-être bazalaka dans le mal. Ezo sala de loko ya malamu te. Elle a bien dit. Ursile Pechanga a solana été. Mais abengiye et baluki. Lokola Ursile mutu donc aye ko intervenir, c'est que Ursile mutu do banake utinda. Même pour belle vie. Vous devez faire très attention. Pourquoi toujours à chaque fois si les gens veulent faire quelque chose pour aider bande ko na bango ba ke liboso, il faut ko luka ba campagne moko ya mabe etelema kaka pona ko luka moya ya ko tia banzela. Et si alobi a otike la pebino internet était Jaja. Lobi ko le kalelo. Merci.